Ma Mission TV, le miroir du monde. Et là, bonjour, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs, chers internautes. Topesi binombo te nabipai bozolanda biso bipai nyoso tu bozali na ngonga oyoyo ma mission télévision chaîne nabino OEP sarabino information na temps réel na minute oyo to uti na palais du peuple to yeko zonga awa na kati ya chaîne ma mission télévision. Pourquoi ba combattant ba ebengi ngai non papa Gloire Bosobe to zana posa to mona yo na ebisi bango to kutana na chaîne to kutani na chaîne oyoyo bato dele balobi o ba combattant IDPS mutu bakendaki kuna bango mutu basala ki boye bango mutu bapanzaki bango mutu basala ki boye eza manifestation ya peuple te eza manifestation nde ya IDPS nde mutu azoti ya trouble balobi lolenge na lolenge yango na lombangu ngana binga babino Gloire Bosobe autrement dit Bosobal moyena vandeza te il faut na yamba bango po lokwa kuna na moni bango te nde na lobi ke lokwa babengi nga awa na yamba bango na bango ensemble to solola qu'est-ce qui s'était passé hier et puis pourquoi lelo ezandengi mususu ba combattant tozana bango wa to kosolola na bango ba combattant ya minene wana mwa boyebi malgré minene bazala te ya mike bazala te mais moi ba o ben longi sa ficha moi mingi boyebi tozana bango awawa yango wana tozapi na ba papa Derrick oyo bazole mbate ko sala musala ensemble na biso Derrick Lukeba tozana doyen des doyen Mbilia Miguel tozana yawa azo assister biso na émission oyoyo batu bokota ebele parce que makambwango e bandi neti singa ke bana meto ko bandango bongo te avant to solo na ba combattant to ko bandango bongo te sans que to sambela parce que mboko ezo singa ka lusambo yango so tozana complicité na Derrick moi nzembo ya mama wana ezo sala biso ba bien mikolo yo après yango ndebo bo zapete to zalaka ensemble to ya kuzonga la Moussa ba misusu yebisa bango ke non ma mission déjà assis à bandi direct retarisate to ko zape na taille solula na bino ko benga ensemble ndenge ka kezalaka sans plus tarder Derrick so kitoza ensemble na yo c'est parti. Sambe balobela na Biblia za bombo ye sambe ya kochela motema sambe ya kobetela maboko sambe kobetela milolo Yesu nanga oh shama la koma ya Yesu reso ya vinanga reso ya vinanga sambe balobela na Biblia za bombo ye sambe ya kochela motema sambe ya kobetela maboko sambe kobetela milolo Yesu nanga oh shama la koma ya Yesu reso ya vinanga reso ya vinanga sambe balobela na Biblia za bombo ye sambe ya kochela motema sambe ya kobetela maboko sambe kobetela milolo Yesu nanga Eh oui, nzamba kobetela milolo mama mbote bipayo zali bokende ko s'abonner kuna na chaîne ya mama bokomona ke non ba intégralité ya nzembo oyoyo bozolanda awa kuna bokolanda ngo ya mobimba tozali awa ensemble na @mukuna na bande ko msusu meto lingito ya mba @mukuna to sola na epo yende ba pesi maloba na cadre ba combattant pour to solola na ye. Bonjour arobase. Bonjour ndeko Gloire Bosobe, bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso, à tout seigneur, tout honneur, je salue l'homme à la prophétie, l'accomplissement de papa Alain Moloto, le président de la République Fatou Béton, papa d'amour. Je salue le maître sous-marin, le président AI autorité morale Yakash, Jean-Marc Kabundo Akabound. Je salue l'équipe Foumou, le secrétaire général, chef d'état-major, le roi Salomon Augustin Kabouya, le VK Elvis, partenaire officiel depuis Nairobi. Je salue Excellence Akasia, Excellence Budimbu, Excellence Sylvain Mutombo Mapinga, Excellence Yves Bokulu, Excellence Mata. Bonjour, Nabatino Sabazolanda Binso, @Mukuna le parjouri ya combattant de la rue, Yeyo. Mon président Jacob Beyao Yangoyo, combattant ya solo, le président Missi. Biso yotoza déjà. Sans plus tarder, @Mukuna, toko tanamba moko na vivre sujet oyoyo. Lobby ezalaki nini juste. Lobby ezalaki nini poto moni batu ebele
avant to kende na bakisation musu bazo akize bino IDPS d'abord lobby ezalaki nini eloko nini po tozalaki pe na tomonaki na bino nyonso tu wana na kati wana ezalaki nini lobby ezalaki mokolo oyo ba congolais babimaki na nzela pona ko bare makanisi ya mabe ya ndeko Minako na ndeko Mabunda elongo na likita na bango ya FTC association des gens oyo balingi détruire mboka oyo mboka congolais to sangana ki to kitaki na balabala potolo ba ete mboka oyo ezali ya FCC te mboka oyo ezali ya ba député te mboka oyo ezali ya ba congolais nyonso na ba na kati ya Congo na ba na libanda ya Congo mboka oyo eza ya biso ba congolais yango wana bokitaki na nzela bokeiti liboso a palais du peuple oyo ezanda kuna bino pona ko manifester ko loba mécontentement na bino na bakonzi na état de droit peuple azalaka na banzela mususu ya ko se manifester te soki ezali na balabala te to bimaki na balabala poto manifester mécontentement na désavouement na assemblée nationale to la kisa bango ete bango bazwa lobaki bazwa ki mandat ya peuple mais peuple a sous na bango te peuple a retiré confiance na bango na bango po balakisi ete kuna baza pona ba intérêt égoïsme et ba intérêt particulier ya bango moko et non ya peuple mes avantages nini o bozo mona na kati ya ba loi wana nini ya mabe bozo reprocher na loi wana o esali ke no bo telema lobi peuple mo bo telema ensemble loko nini bozo nakolo banini loko nini oyoyo bozo juger nini wana na ndenge moko mabe bo pesa ngo connotation moko ya mabe aussi notaki bandeko basali yango balobi basali yango pona intérêt ya mboka. Merci ndeko nangai Gloire Bosobe na motuna malamu to éclairer peuple au bazolanda biso bandeko balobi basali yango pona intérêt ya peuple na kati ya intérêt ya peuple loi wana ya yambo pona kokota na détail ezali ko violer l'idée na intention ya constitution oyo ezali ya mboka na biso la constitution reconnaît et donne le pouvoir na ba magistrat ba travailler na toute indépendance et na plénitude ya pouvoir judiciaire mais proposition ya loi oyo yali ko senga na ba juge na biso yambo bazwa mokano fo baleka na ministre ya justice. Or ngana yo to ebiete ministre ya justice ayi politique azali politicien azali na tendance moko boye soki lelo to lobiete ministre ya justice azala moto ya FCC to moto ya cash soki likambo to lingi to zwa ba juge balingi bazwa mokano il faut batuna bango c'est que justice ekozala kaka pona ba petit peuple bango ba politique to bango ba mikonzi bako banda ko simba te bo moto aza ministre ya justice ali moto na bango lokola peuple yende mokonzi peuple ko komi vandisa kimete au moment oyo balingi ba boto la biso bokonzi moko boye yango to telemelaki yango to lobi ete constitution oyo to votaki le 18 février 2006 yango nde ekozala en application constitution lobi l'indépendance ya justice pouvoir ya plénitude ya droit na maboko ya bazuzi na biso tokolinga yango te bato moko balongola bokonzi ya baninga ndambo po babakisa ya bato mosusu ndambo tokolinga yango te yango tobimaki na nzela raison na biso yango wana kobima na nzela ezala kaka na place moko bolisanga makambo ebe bandaka place bato bakanisaka bato bazwa akize bino ide presque eza bino nde mutu bobimi botika kotanga kombo ya peuple makanisi wana potie koma kobima na nzela bandaki nini banani basensibilisaki banani bamobilisaki bato po bobimati bato boko mebele na nzela bongo. Merci ndeko na ngai Gloire Bosobe na motuna otunu elobi ete likanisi nyonso eutaka na moto nayebi te ntango tozoloba moto tozosala allusion na nini parce que ngai pe na yi moto na yi congolais tango oyo biso tomoni mabe bayebi ngai bayebi ete ba activité nyonso ya UDPS ngai nakendaka yango na t-shirt ya UDPS j'espère bamonaki biso ndenge nini tozalaki au four et au moulin na manifestation oyo UDPS apesaki mot d'ordre na ye esika moko te UDPS alobi na biso boye na moment opportun ngai UDPS nakopesa mot d'ordre na ngai biso état ba combattant toyebi eloko moko héros national Tshisekedi
de heureuse mémoire à Yebisaki Bisso. Tu sais que dans le Baron Bisso, le jour où le peuple descendait dans la rue, sans attendre le mot d'ordre, c'est le jour où, c'est le commencement, il y a état de droit. Il y a un monde de peuple congolais. Le col a s'attaché mingi na maloba. Etienne Tshisekedi, le monde qui a s'appliqué qui en lobby, azalaki ni modèle de IDPS, ni modèle de la Mouka, ni modèle de juge, ni modèle de l'Isanga Mokoboye, peuple congolais conscient qu'il est. Papa Tikana biso ete ngonga oyo na yi fier ya koloba ete mboka na ngai RDC eza ya kotelema. Congo est maintenant debout. Donc, nous avons que lobby, Ezalaki, Lamuka, IDPS, INC, nous parti surtout congolais, surtout Bengamaï congolais, na batopé à FCC, nous sommes pas battre les mains dans 4 indés, vous avez dit surtout. Nous avons la difficulté à différencier IDPS dans Lamuka, nanani. Non. Moi, hier, j'ai vu le peuple congolais. Parce que na moni batu, oh, on a yebi ya FCC, Bazalaki P. Cela veut dire, le col Babil loi est FCC. Mouta FCC a causalité. Le peuple oya se senta qui gêné. Peuple oya est conscient. À mon avis, que eloko oyo, et aliko bomamboka, et qu'on kolekate. Même na bamboka oyo ba dictateur bazalaki, même à l'époque de Mobutu, même na mboka ya Kadhafi, même na mboka ya Saddam Hussein, mibeko abongo zalakate na mboka wana. Et le peuple balobi non 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 et qu'on kolekate. Bon mec à kosunga biso, bon longola likambo na tendance politique. Bon longola na tendance politique, tant que autant ba parti politique. Et ben mouvement citoyen au retient bango wapi. Bango ba parti politique, le bezalaki peuple congolais en général. Ba sanganaki, ba bimina balabala, ba sali o biso nyoso to monaki. Mais ça lokola moi mingo bazalaki na bazaki bande quoi, IDPS boyaki wana na connotation nini. Merci Ndeko, peuple congolais boyaki Ndeko gloire boso balobi. Batoming bazaki wa bali bato IDPS. Cela veut dire c'est IDPS qui est majorité dans ce pays. Lokola. Na lobite que nous allons kaka bato IDPS na bi lokola. Et que la malam bande ko bazona na biso bayo ka ba lokola te. Oye bisa biso eza précision. C'est bon. Bino mto zalaki kasi mingi wana. Merci peuple congolais. Boyoki ndeko journaliste Gloire Bosso da confirmer que IDPS inde ezalaki ebele. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'IDPS est prônera kaka état de droit et prônera kaka valeur. IDPS est bundaka kaka pona mboka. Boki ndeko gloire lobi mto salaki statistique à mon avis te biso tozaki ebele. Ce qui le col la biso tozaki ebele. Et singoza été IDPS est bundaka pona intérêt na yemo côté. Bon mona ki balongola ki ndeko kabun na parlement. Est-ce que bon mona ki IDPS na balabala? Mais bon moni pona mboka ndeko gloire lobi IDPS bazaki ebele lobi na mboka. Bravo bana IDPS balobi bozaki ebele. Mais biso toyebi été lobi ba congolais nyonso ya Congo bazaki na nzela. Pour nous défendre mboka na bango pour biso ba oh tozaka na Congo mususu te boko benga mais boti ki la biso moi tanto solana ndeko mwa muke tango bozo benga wa bozo déranger un peu tango ngo so ekoki to kopesa bino tambo benga poto solana bino ndeko wa base lobby batu ndenge bazalaki ebele avant to kota na sujet wana surtout za la complicité na ndeko Derrick. Tout le monde a d'abord une déclaration, il y a général patience. Tout le monde a une complicité entre public dans la police, à tel point que non public, la population congolaise, même la police Nzembo. Tu as évité Derrick, ce que tu as en complicité, tu as une vidéo, bongo, tu as kozonga pour commenter, on va assembler, na ba combattant ou tout ça na bango na plateau. Derrick, c'est parti. Merci mon général. Il faut comprendre que le droit de l'exprimer, la population est et si on est tout à la bataille, Jobi, pas mettre à mon tour, ça tu me vois pas dans la cour, il y a asthme. Parfois il y a un tege, je rase à la asthme, après il a poussé. Au même il Merci mon général. S'il vous plaît mon général. Garantissez-nous que ces députés ne viendront pas siéger aujourd'hui et nous allons rentrer. Moi je vous dis parole d'honneur. Mon avocat qui n'a patience, la colis, la bandit Moussa Soda. Moi je n'ai pas commencé le travail ici, j'ai commencé le travail
travaille en Angola. Nous savons. Moi, j'étais avec vous à Moujimaï. Il a travaillé 7 ans. Je connais. Aucun général peut faire 7 ans, Moujimaï. Merci. Maintenant, c'est 7 ans. Vous avez traité les blondos dans la maison. Dans la garantie Bino. Quel est là? Moto Kotao. Votez. Oh, motion non bon. Voilà. Merci. Merci mon général. Il faut comprendre que le droit au destin humain, la population est et c'est fini. On est tout à l'heure Jobi, pas mettre mon tour pas couper. Ça tu vois botter na quoi na ya asthme. Parfois il va rater que je rase na asthme. Après il a couché. Au même Merci mon général. S'il vous plaît mon général. Garantissez-nous que ces députés ne viendront pas siéger aujourd'hui et nous allons rentrer. Moi je vous dis parole d'honneur. Mon temps patience. La colis, la bandit Moussa Soda. Moi, je n'ai pas commencé le travail ici, j'ai commencé le travail en Angola. Nous savons. Moi, j'étais avec vous à Moujimaï. Il a travaillé 7 ans. Je connais. Aucun général peut faire 7 ans, Moujimaï. Merci. Maintenant, c'est 7 ans. Vous avez traité les blondos dans la maison. Dans la garantie Bino. Quel est là? Moto Kotao. Votez. Oh, motion non bon. Voilà. Merci. Bouma député tika policier. Complicité wana ezalaki entre Bino na ba policier. C'est comme si mbala liboso tout le monde a makambo a bongo et puis elekana bongo complicité ngutaki na nini nanu. Sur cette occasion, je profite de saluer et de féliciter le chef d'état-major, mon général Mbala, et je salue le professionnalisme de l'inspecteur général, du général Amouli, mon général Kassongo, mes sincères félicitations. Félicitations à la général Patience, félicitations à la général John Numbi, félicitations à la général Tango Fort, félicitations à la général Yav. Vraiment, nous avons confirmé que l'armée congolaise, la police congolaise, bazala ba professionnel depuis Kala. Mais il y avait, police congolaise bazala déjà professionnel. Il y avait un main noir derrière bango pour na rotinda bango sala makamba mabe. Nandengeni. Okomona batu basangani kaka 10 mais mutu moko akufi. Papa, full ezala ki lobby 0 mort. Ba général na biso ba lakisi musala ya ba maîtriser population, ba pesi population morale. Vraiment, mes sincères félicitations pour le général Patience. La police est à la kawana pour protéger le peuple. La police est à la ami fidèle ya peuple. To confirmer en lobby. Yango toza koloba ete ba général na biso baza sous contrôle na sous protection ya ba peuple. Oya ko sala ba venti to ko kita leso sur nzela pour protéger ba général na biso. Ndenge nini wana bino ekomi likamuke balabala likamuke balabala ozala peut-être aussi mamandoki biso nzela na biso oyo démocratie pesi biso ekaka balabala bozo simba mandoki te mais oyo bozo sala eza plus que mandoki ko déclarer za nango ni na bino moko eza loi moko constitutionnel ba pesi bino mais ko koma na degré ya ko panzaka ba biloko ya batu ndeko Jean-Marie Kasamba est-ce que ye azakuna na makambo ya loi na minute oyo gouverneur André Kimbuta makambo nini oyo azana ngona kati ya makambo wana bokende ko panza biloko na bango est-ce que ça man normal les agistes ya okoma tina ba point ko panza. Merci de gloire, merci de gloire. Otuni motuna moko malamu
ndeko Jean-Marie Kassam est-ce que azalaki na makambo ya loi mais kobosa na te peuple congolais azoka depuis 2002 atikala na pota oyo ba individu moko bakofutaka yango tôt ou tard. Félix Alinga te peuple congolais akofutisaka ba individu wana na oyo nyonso basala biso ndeko zolo balanga ete eza malamu kopanza kobebisa biloko ya bato ebongo bato babebisi mabota pe babebisi bavi ya bato bato na bazo ko mériter respect na mboka oyo po yo zuli banga obambi moto ndeko Arma Tungulu akenda wapi ndeko Arma Tungulu ndeko Shobeya po adenoncer likambo lelo libota na ekoma disperser ndeko Rosutuma Mukendi po kaka alobi ete toza na procès d'élection po lelo soki na d'élection te ndeko Minako wana naka proposer loi sikoyo lokola Rosé réclamaka kaka il faut d'élection sama na mboka oyo babomi ye papa na ye akufi libota etikali bongo bato wana baza ko respect bazo mériter respect po na bino bablie mituka eza plus important que vie tolobi bongo te tolobi ke non e bongo esto ke pepa itozonge pa eske ndeko Jean-Marie Kassam mutu abomi nini to bandeko wana bakimbuta bango babomaki bato wana papa tango oyo Rossi Manga kufaki qui était le gouverneur de la ville de Kinshasa Rossi kufa na Matadi te Rossi kufa na Boma te Rossi kufa na Kinshasa oh qui était le gouverneur de la ville de Kinshasa tolo ba yebisa le peuple au moment ndenge tozali ko défendre ba juge lelo ndenge to défendre pe ba journaliste lobby na ba journaliste bozala na musala na bino bosala yango pene na ni te tuni biso to lobo tuna debo former peuple de vérité il était le gouverneur de la ville pendant Rossi akufaka mais c'est les synonymes ya repanza biloko na ye aza yo même bible ezoba o aza na ngoto bako bato ata o ndambo otika nango baza bato o lobby bako ote ba fina bango ils ont ôté le vie ils ont détruit ba foyer bato belé oyebi bato lelo bana kombe babimi na balabala po babotela bango bakufa na masasi ntango bakokalisune babombarde permanence ya UDPS donc lelo babombarde permanence ya police lelo tolobake no bacombattant soki batamboli na peuple il faut bapanza il faut babuka na bandeli soki ndeko Gloire azali na confusion nazali kopesa o matière koyebisa o te bato babimaki lobi bayiba congolais soki bino na presse na bino bokabolaka congolais na combattant ngai na ye kosangisa mpona biso ete combattant congolais nani baye eloko moko lobi tomonaki nde bacongolais babimaki po soki natuni yo bimiselanga drapeau ya UDPS lobi okobimisa yango te oyo omonaki lobi na nzela ngai nalobi te kino bacombattant mutu babimaki nalobi eza ensemble ya peuple mutu babimaki na bacombattant bazalaki ensemble na bacombattant na peuple c'est que peuple na combattant baza bilo yoka motuna na nga bien yoka motuna na nga malamu nalobi peuple IDPS MLC nini oyo surtout basali parti politique na ba citoyen na banani tout babenge bango ba peuple bango wana babimaki na balabala mais est-ce que soki babimi na balabala il faut bapanza biloko ya bato to babimaka ka ba déclarer ba droit na bango esili wana bazonga po bato wana o biloko na bango bapanzi baza pe peuple lokola peuple o pe babimaki wana ndeko Gloire oyebi na état de droit babengaka peuple nani babengaka peuple souverain nyonso oyo peuple souverain asalaka ezalaka malamu peuple nakopesa yo ndingisa moko nayebi pesa ndako ya ndeko Jean-Marie te namoni yango na ba réseaux sociaux nayebi pesa ezalaka te olingo yebisaka ete ndako ya ndeko Jean-Marie eza kaka ndako moko na esika wana nyonso wana ezalaki na bandako mosusu ekangama na yango te peuple ali souverain soki peuple asali likambo ayebaka likambo asali po bandako ezalaki ebele peuple wana abimi de partout soki bakomi wana seke bazibona ye likambo ezali pe botika peuple bajujaka ye te peuple ali likolo ya président de la république ali likolo ya parlement ali likolo ya gouvernement ali likolo ya bacour et tribunaux bozwa peuple lokola marche pied na bino te ntango nyonso bo peuple a mokonzi peuple soki asali likambo ayebi le pourquoi asali yango. Merci ndeko arobase peuple aza mokonzi peuple soki asali likambo ayebi likambo ni asalaki lokola bozalaki na complicité ya malamu na la police nde na suka bo féliciter ba policier
vous remerciez bango dans cela ya moi vidéo moko pour na bango. C'était ça. Le peuple a réclamé et le Kouana tango nyonso. La police doit être républicaine. Quand on dit républicaine, cela veut dire au service il y a peuple. Et pas qu'on suivre l'injonction. La police a que ça la volonté à mon côté. Bizaleli mabe bandeko FCC otaka nango na pouvoir na bango ya 24 ans, balinga ya nango ti lelo. Bandeko baza ko confondre état de droit na dictature. Bandeko bazo bateke na état de droit la police est la républicaine. Tant que tozo la police républicaine, peuple ko ya ko beto li kofi. Policier akokanga yo kaka akobeto lisansi te akozwa kaka akena na police basambisi yo batuyo obeti policier likofi pona nini. Bango siko bazana makanisi na bango ya dictature. Ya coup sur coup, oyo ndeko Shader alobaka na biso, bafingi mama na yo bafinga mama na ye. Or l'état de droit, makambo na zalaka te. Peuple a ko protéger, police a ko protéger peuple a ko protéger police. Yango mona kana bamboka oyo zali na état de droit, police na peuple na bango bazalaka a commun accord. Biso ato zalaka désaccord pour la nini? Po bandeko Kabila na baninga na ye, bakomisa ki police ya Congo bien privé na bango, ba détourna ki bango contre peuple. La police est pesée qui peuple au Congo. Tu vois comment on a vu le vrai police. Parce que, Moutagaki, un général Kassongo, na Moussala Nan, elle est sécurité. Elle est Ndeko Kabila. Est-ce que les policiers sont au Bazaglo de la service de sécurité de Moutaïna Bango? Les policiers ont banné Robert Abassa sur le bilan. Il y a un mot de tu comprends que la police, oh, il y a un mot de biso, ils sont républicains. Tu bêtes les bango maboko. Peut-être que Moussala, oh, Basali, il y a malamu. Ceux qui améliorer conditions de vie na bango bako sala bako ngai na confiance ya ba congolais papa ngai na confiance ya ba congolais pe na yebiete ceux qui améliorer salaire na bango bako koma ba espérance à ma casque les ba français même likamni nezo le kana entre bino na coalition na bino na FCC pour tous comprendre les sous-soutiens peuple a se manifester FCC koto kuna pe ba sali déclaration ya ndeko Nemi à l'équipe a manifesté ba mécontentement na ye Derrick ceux qui zana yo en complicité bana mboka batala na nos déclarations na mécontentement ya FCC et par après to zonga pona to yeba ceux qui moyens ali est-ce que tu ko commenter dans avant de ko Derrick a la biso vidéo ana qu'est-ce qui se passe au juste entre coalition na bino na FCC ndeko normalement continuer normalement to ko mona bino nde bokoki ko zala ensemble pona makambo wana yango na avant que nous continuions kozala bien bana mboka pe balanda FCC pour FCC pas na bateau ba soutenir ye bana mboka balanda FCC et puis na simande tokoya kozonga ndeko Derrick c'est parti sur tous ensemble na yo pas le temps de nous occuper de tous ces problèmes cruciaux. Tout ce que nous pensons faire c'est cette démonstration pratiquement de l'irrationalité. Aux yeux du SCC, son partenaire Cash tente par des moyens à peine voilés de mettre le pays sur la voie de la dictature en se cachant derrière un avènement de l'état de droit qui du reste a déjà été instauré par le président de la République honoraire Joseph Kabila qui a promu en son temps la culture de la tolérance zéro pour lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Mais Joseph Kabila, on n'en parlait pas assez. Il a révoqué plus ou moins une dizaine de membres du gouvernement sous son règne et qui se sont compromis, soit dans la dématérialisation financière, soit même pour des questions de mœurs. Et tout ça est connu de l'opinion. Joseph Kabila a révoqué particulièrement un ministre bien connu d'ailleurs du développement rural, n'est-ce pas, pour détournement de deniers publics, et ce ministre a été poursuivi, condamné, et il a purgé sa peine. Nous ne pouvons pas nous contredire par rapport à une politique que nous avons menée. Le coordonnateur du Front commun pour le Congo condamne et dénonce fermement les actes de violation du siège du Parlement et des vandalismes dans différentes résidences privées des cadres du Front commun pour le Congo et des proches. Actes que Nemu Milania considère comme prémédités par le DPS et qui par conséquent se doit d'être puni à tous les niveaux possibles, rappelant qu'aucun camp ne détient les monopoles de la violence. Trop, c'est trop.
Et le FCC y réservera des réponses proportionnelles à la gravité des faits au plan tant judiciaire, parlementaire que politique. Rien ne peut justifier ce banditisme urbain maintenant auquel on assiste, ces actes de vandalisme à l'endroit des députés, des sénateurs, des acteurs politiques, tout simplement parce qu'ils veulent exercer un droit démocratique et républicain de pouvoir soumettre leurs réflexions à l'institution compétente, le Parlement. Au sujet des lois, Minakou et Sakata, controversés maintenant, alors que leur projet avait été validé à l'unanimité après débat au Parlement, Némi Mulania confie que le FCC n'invente nullement la roue. Il s'agit d'une pratique déjà vécue ailleurs et qui ne fait que renforcer le pouvoir de la justice pour lutter contre la corruption. Ce n'est rien d'autre qu'un exercice de conformité à la Constitution et d'explicitation de certains principes qui sont déjà prévus par les lois en vigueur. Je viens de vous montrer ici justement si on veut lutter efficacement contre la corruption, nous devons avoir les deux fers au feu. Le premier fer, c'est la plénitude justement de l'action publique qui est entre les mains du procureur général. S'il agit, tant mieux. Le deuxième fer, c'est qu'en cas d'inaction, il faut que le ministre de la Justice le pousse à agir. Alors qu'ils ont œuvré ensemble pour arriver à un accord pour la paix et la stabilité du pays, socle du mariage FCC-Cash, le Front commun pour le Congo constate que son partenaire créé à travers ses convergences. Et là, est-ce que vous avez que FCCP a zapena batu oyo pe bazo soutenir ye ezapena ndeko moko lobaki wana ezate ke non soki bango ba mananzela te ke non bazangi ba ndeko moko FCC lobaka mukolo wana ke bazangi batu pe bazana sima na bango tout comme bakoki pe ko sala contrepoids des fois tant musu ekoki ko bota makambo mususu mais ndenge ndeko a manifester ba mécontentement na ba ninyo ba regret na ba ninyo wana yo par rapport ya ninyo wana bozomona ndenge ni. Nous avons la difficulté à répondre pour le professeur Némi. Parce que le professeur Némi a confondre le cas avec la réalité. Donc, il faut comprendre que les manifester que c'est des Congolais. Nous avons Némi à Zolala, nous avons la Mouka. Les manifester que c'est des Congolais. Ils ont dépesté. Dès qu'on a répondre à un mot déjà, le bien était, il dépêche à couper sa mot d'ordre. Maintenant, on a cité. Papa, quand on a fait ça mot d'ordre, to banda kanali mette ko sokola. Ayebite, ndeko nenyo yebi. Il dépêche ça mot d'ordre te. Tant il dépêche ça mot d'ordre. To banda ko sokola li mette. Tozo mata, ti passe to suka. Le bézaki peuple a besoin de rendez-vous dans le pays du peuple. Est-ce que yomoni le basimaki pour moi, les gens qui ont peuple na bateau yemo kwa yebi. Est-ce que les gens qui siège à parti politique attend les 200 pour passer la kiango? Parce que les gens qui ont politique yo peut souvent lelo mina kute lelo justice ende mokondi. Otoka comment tu sais na kat? Otoka comment kabundi na kat? Le peuple congolais tango oyo kozala IDPS ndeko tango oyo kozala IDPS limete zalaka ya kokauka limete wana ezalaka ya kokauka bato bakangaka bato ba parti politique bazalaka na balimete na bakasa bakimaka bayebi ndenge kombata yaka lobe ezaki kombata te lobe ezaki peuple congolais tosali oyo esengaki tosala tolasa bango ete Congo ezali ya 500 députés te bango baza représentant de biso peuple. Peuple en généralité, il faut pas éclairer peuple. Peuple oyo bazolo balisolo ezali peuple majeur. Bango peuple mineur a voté. Ba peuple oyo bazala ba 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans, 8 ans, 2 ans, une année. Bango batina mutu na parlementaire. Bango bazala droit mboka oyo te. Pourquoi ba engager bango likambo etali bango te? Pour ba ko sibir loko oyo biso to ponier buso ba. To boyi yango na bango wana o bazala bandako na biso oto bimaki to boyaki yango to bi egoleka te soki a continuer soki nde ko mabunda tie teti
ndeko mina kwa teti papa to kolega na plan B avant to comme na plan B siko lelo et salinini po bolobaki boko lala bo peuple albaki ko lala ko za lobby lelo na ebité za maloba ya général patience ndem to apaiser bino to bino moko bovandi kaka bolobi ke non po lelo bato azobenga nga papa gloire tozo zela papa gloire kuna ndenge nini boyena boye na lobi te na ebité ba uti ko benga nga pela kuta na bango na yoka siko lelo ezani mais respect la général patience au moni biso peuple to lukaka lo mususu te to lukaka assurance moko na réponse ya besoin na biso et pas autorité moko boy tant besoin ba buki ba sali boy mais peuple il parler du peuple on les a le temps on est pour la nini ndeko mabunda na ndeko minako ba yakite ba ju bafle ba diko expliquer biso importance ya loi wana pour la nini donc est-ce que à d'autres termes président et peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Donc, en quelque sorte, communication, il y a l'Assemblée nationale, les autres fonctionnent moins bien. Qui peut être si ça qui peuple au Congo. Papa, il y a des gens qui ont président de l'Assemblée, loi n'a voté l'intérêt peuple. Est-ce que Mabunda pensait que Mataba voté le mot il y a réduction de prix? Est-ce que Mabunda a voté l'intérêt de Bango Bandekunangai? Et le plus énervant, Bandeko on a besoin de 4 000, ce qui $80. Mais bah qui est que c'est pas c'est $2,000. Au moment où les soldats congolais, policiers congolais, enseignants congolais, ils ont croupir la misère. Peuple congolais, ils ont croupir. Mais Bandeko on a, bah c'est un abissonini, bah c'est $2,000. Na salaire na bango. T'as des gars qui n'doki. Bandeko on a que le s'enrichir na l'école à mitu à peuple. Yangonga na zomona ensemble wana faut kufa le roi de la logique du président de la République biso du parlement tout le monde président de la République aza na logique ya politique aza na logique na bango ya ba politique ba kokene na côté peuple congolais biso moko to ensemble na maboko ba futa makana ba contribution na ngai na yo ensemble wana il faut ekangama moto ko so ta dit faut ensemble naalité soit ba resala comme biso to marchaka. Tous ont marché le but, tous ont qui le côté. Bango peut pas se siéger, bah siéger sans salaire. Ce qui a atteint $50 pour qu'on assemble wana. Pour te montrer intérêt na biso na kati wana exacté. Intérêt à peuple exacté. Est-ce que vous avez ici ministre intérieur pour les kamba kuruna? Bazo ben ministre intérieur pour na makamuna bango ya bakanga ki bango ensemble. Est-ce que vous avez le premier ministre pour le peuple, il aurait mati? Vous avez le premier ministre pour la nini? $2,000, bah qui cité. Et ça a intérêt au peuple, ensemble les photos kangayango, et ça a hors état de nuit pour le peuple. Et ça a hors état de nuit pour le peuple. Si quoi l'élo, gonini, ezala qui prévu, l'élo, gonini bossali. Tolobaki était manifestation de la écosylate et cause chaque jour. Tant qu'on a aussi ça, awa, nazawana. Bato belé déjà bazawana liboso wana comme d'habitude bazoyemba bazobeta basouffler manifestations ont continué mais je pense que mbalo bakase kozala te kozala koyemba nani ni suki wana casse ezala rapete ndeko na parler du peuple le bomona qui casse na parler du peuple bomona qui casse et na parler du peuple casse ezala biso lié à manifestation zawa ezala parler du peuple comment ikuna ndenge nini ndeko balobaka la foule n'a pas d'âme. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout bandeko bakoza ba ranki na bango na cité pour wala sala na cité. Bakoza ba problème na bango na cité, bakangaka babeta ba sas basala ba bango tabiso za makamna na cité wala talibiso tendeko. Eloko nini okoloba po to komi déjà ko chité na émission na biso eloko nini oyo koloba na baimboka pe na bakonzi oyo bazolanda biso na yo na minute oyo yo par rapport ya marché salamaki lobby na oyo yo peuple balobi ke non ba kitisi motema ndenge aroba zoloba parce que ba yokaki un peu général patience koloba na bango yango lelo ba kosala kaka ba royemba ba kosala nini et par après bazongi na bango banda ko siko eloko nyo koloba na suka ya moi maloba suka ndeko to kozonga banda côté tozala bato ba la kapeka kawana kimo makambo oyo ekosila donc ndenge yo zawo ezala bato musu balala hakuna ngai moko na longa hakuna ba fait français tokotika te parce que comment
Bande quoi besoin ça va retirer loi ou bien bakata comme ça mambopé sili. Va retirer loi na bango ou les allez violer constitution. Et le retour c'est bango yango wana. Ndeko est-ce que mboka o doit na carte pour citoyen? Est-ce que ma bonne est intéressant kaye? Est-ce que frontière ya Congo za sécurisé? Est-ce que le Cameroun a bonne intéressant bango? Est-ce que le Congo va y loi intérêt le peuple la carte les années? La loi yona intérêt le peuple les années. Biso toza kota la République, biso tala ka individualité. Biso c'est la République qui nous intéresse. Yango zali lich na biso. Ce qui va retirer yango peuple kozala apaisé. Mais ce qui va retirer yango te. Ndeko Mulanya lobi to yebi ndenge bandaka, mais to yebi ndenge sukaka te. Oh ndeko Mulanya, oza komi kosa. Biso peuple to yebi ndenge bandaka, to yebi ndenge sukaka. Et sukaka na ba communication libanda mboka. Okoki mokosala déclaration libanda ya mboka. Okosala déclaration ndenge ne Blaise Compaoré à sala. To yebi ndenge sukaka. Soki botie teti tokokende na bino to wana état d'urgence la frontière ezali kokangama. Yo moko tala suti na ndenge kozala. Oui, comme agression, tout izaka ka peuple ndé azomani. Soki il faut agresser le kuluna. Peuple a le pouvoir wana eza constitutionnel. L'article 64 tokosala yango. Je crois que mingisu ya kolobezate biso ngawa bino gloire bosobe nazonga kia wana ma mission kaka uniquement pona koyamba bango ndenge babengaki nga papa gloire bosobe yonde émission na petit peuple to sepeli tout ça na yo to loba posa na biso lokolo wa sisi awa nazozonga lisusu na palais du peuple ozanga likambo koloba balingi na loba na peuple congolais boyi tango bandoki badongole misu bazolinga basala makambo na bango koto Fatu Béton Espoir ya mboka alosala makambo malamu. Annoncé biso te le passeport congolais. Oh ndeko Kabila libota na ye banda ko lia mbongo na biso. Le lait est comme à $85 prix officiel. On vérifie information. Na bandeli le passeport congolais est coté comme à $85. Et lorsque on annonce et l'ingo bateke ba bandi, faut ba fongola ba guichet, ba zo ba mesure nyonso. Donc passeport congolais ezokiteli na prix wana. Et succès la musala to ko sala na ko sala ba congolais ba lingaka musala na ngai bo sombela nganga ta 10 poto la sabato ete combat na biso ezaka na intérêt ya mboka et combat na biso yango to bandi kolonga passeport ekiti prix parti espoir ya mboka maman Denise Yakero moi si ya président première dame to saluer yo place aux Ali par rapport à l'initiative au Azwaki pour na ba artiste au monité que no est louable vraiment si quoi biso to zala kana mo bitidi moko boye yango mona ka to zala ko batno sote ya mama za ya mama ozomona mais le ko la yo soulever yango to occasion ya kolobela yango mama le ngonya na yo olakisi ete ozali penja mama congolaise ozali na mentalité ya ba congolais tolobaka lakisa biso koloba ko kabela biso mbisite tango bayela biso lo longe ya kopesaka bapesi ngombe na pondu moto ali akufi baya kotikela biloko tango moto abelelaka tomonaka ndeko tshaka kongo abelelaka artiste danger bapesaka eloko te tango kaka moto akufi tomoni basaki ya makala basaki ya fufu enveloppe ye mpo na libota mais tomoni olobi ete moto akokufa lisusu te nakosenga mama élargir yango salango mpe mpona bamusicien tokufisi papa Wemba tokufisi King Kester tokufisi mama Dilu mpona eloko oyo mama pourquoi pas mpona bajournaliste salela biso yango na bamusicien bajournaliste baka na ndeko Kasamba bola na ndeko Kasamba salela bino botika mama sala mpona bamusicien na bacomédien bandeko journaliste toyibola na ndeko Kasamba mokonzi na bino la Kinshasa asalela bino botika mama kimia bino bozaka na ndeko Kasamba bozaka na ndeko Kasamba aliaka mbongo bolobaka eloko te na INPC na INPC ndeko Kasamba sate ye mokonzi Kinshasa na ye mokonzi Kinshasa na biso to na INPC te bozaka INPC te kasi babaka bo adere bo adere bo kuta ndeko la démocratie ezopesa bino pouvoir eza département mokonzi na démocratie aka mokonzi te papa wana eza makambo na bino mususu wana ozolingo memanga na badeba
oui biso to koti en côté maman Denise to zalina si jamais maman Denise to merci maman longonia ça va encore rapport à musicien na ba comédien ba peuple nzambe apambola bino abatela bino soki likambo ezali ngawa no gloire boso autrement dit boso bal je vous dis to déclarer ba droit na biso mais to panzaka te to déclarer ba droit na biso to suka na ko déclarer et sili ba konzi ba yoki o moni lobi to déclarer ki général patience aye ayebisi bino nini et que non ndenge osali bongo ba o sengelaki bayoka bayoki donc soki to se manifester bongo ba koyoka ko panza eza bien te to mi batela to batela pe biloko ya bandeko na biso. Merci maman. Salela pe ba journaliste. Pona malo bandeko gloire. Salela bango pe. Po bango te bango bazala ka ndenge. Salela pe bango. Merci. Lilo basuka ezali numéro na ngai ya contact ezali plus 243 81 77 066 89 plus 243 81 77 066 89 mbote na masana ngai parti mangungu katona mauvais tibangu geste wana na kozele répéter et osala susu bien et matali susu bo soutenir biso tozala pesa ba soutien na bino et kosala malamu mbote na yende ko gloire mbote na bandeko bazali ko kamba biso namoni awa Miguel Mbilia mbote na yona sima ya caméra ndeko Derek vraiment yo esengo mingi olakisi ete osaka na terrain biso ba batu ya bongo ndeko Eliezer akoma député pour na terrain ndeko Eliezer akoma député pour na terrain ndeko Bazilo Pongo olongo si solongo akoma ka député pour na terrain bozala na souci ya peuple bozala na souci ya peuple peuple à reconnaître bino à reconnaître merci félicitations à mosala mala mosalaka peuple abosa na yote merci beaucoup tokomi na suka bo s'abonner na ma mission télévision 100 000 abonnés déjà tozo kende encore 200 000 to atteindre on a bino elongo partager ba lien numéro na nga yango wana ezana ba ya écran na bino soki okomi ozwanga moko direct en personnalité ngamoko personnellement ozwanga direct pona lelo to suki wana tokutani na mikolozo ya biso tozongi encore parler du peuple pona kolanda oyo ezoleka na kuna pe kopesa bino basango pour aujourd'hui ciao to suki awa au revoir bye Sambe balobela na Biblia sana bombo ye Sambe akochela motema Sambe akobetela maboko Sambe akobetela milolo Yesu nanga oh shama la koma ya Yesu reso ya vinanga koma reso ya vinanga Sambe balobela na Biblia sana bombo kochela motema Sambe akobetela maboko Sambe akobetela milolo Yesu nanga oh shama la koma ya Yesu reso ya vinanga koma reso ya vinanga Ma mission TV, le miroir du monde.